Mais Congolais Zandoki, Congolais de spiritualité, Congolais d'histoire a été papillère. Net n'a vu que ce qui n'a pas commis président Congo. Soit il n'a pas président Congo, premièrement, il faut qu'on canne l'église. Au canne l'église, après au canne Babar. Toujours à l'époque à Kala, au canne Babar, 5 ans. Après, aux zones ici, Maya revenu à régir des eaux. Donc, Batubina na Tongo, chef du quartier, bureau chef du quartier, tous les jeunes, il y a 5 litres à Maïpo, il fait l'ongola bango foulou. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais les Congolais, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, enlèvement à l'église de Zoya, n'a pas bâtiment, l'église qui est un enlèvement dans mon arrêté. Oh, Jésus-Christ vient bientôt. Oui, Jésus-Christ vient bientôt. Mais Baninga va faire l'autoroute. Baninga va faire bientôt. Baninga va tomber dans stade. Baninga va créer un social. Baninga va faire un bateau, un paquebo. Jésus-Christ vient bientôt. L'homme prudent voit le mal de loin. Je parle de Jésus. Jésus a signé un contrat dans le Congolais que Jésus. Babomani ne peut pas bander qu'on a ma bayuda, ce qu'on a matali après 3 jours. Pourquoi Congolais va les logona, ma belle Sandaki, pourquoi ma belle Sandaki, Jésus soit téléphone à ma pasteur à tout. A Walesa, Bamokuna, Babna, pasteur, non, Bamasa, non, Bama, Poto et Bibango, que Jésus-Christ a quitté la base à y. Donc Jésus-Christ a joué pour la Congolais. L'homme prudent voit le mal de loin. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé quoi? Pourquoi pas ça, la monsieur au bout de Bénin? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. L'homme prudent voit le mal de loin. Moi, je crois. Position dans ma boquette et ça sur côté. Na solo la ça batanga nanga na solo la nae bande ko ngo bazala bagoma ko na solo la bango bato pe bakeneki na bakena kuna na solo la bango bato pe ya Félix o bayaki pa na ngai wayambo ifozo mboka wayambo obundi tro wayambo ngwe oui kozo mboka na problème te siko sacrifice sur na salle. Nana bozonga Congo tele nazala figuré par Nanga, nazala figuré par Kanambe, nazala figuré par Félix. Non. Na botama leader na Congo. Combattant bato ebaki boketu premier, Sundama et Tutana. Félix ebana kate, Jean-Pierre Mbemba ebana kate. Soba ebana ki bana ya Papa Tshisekedi mona Papa Jano. Mais si ko valeur ya mabele tombola ina liboso même ya ba musicien toi liboso ba werira ba jibira ba kofila donc na mi premier donc na ba musicien à 4e génération. Pour le moment Papi Geli ngai nazotala makambo ndenge ezokende nazotala makambo tina point final. L'homme prudent voit le mal de loin. Sa position. Pour le moment, n'a pas sa position. C'est quoi on est OK bon pour yo zo mon ndé. Non, ça salima là mutu salima. Na za ko la juger mutu. Mutu la mutu za la vision na ye. Bato musu ba botama oko shageta za esclave. Pour na ye so ba beteli mutu maboko te. Akoka bien te. So mutu atindete kiloso menanga lipa akoka bien te. So mutatinde deke ke na kuna kuzula nga mwasi moko boye akoka bien te bato ibele baza d'esclave ba congolais belé esclave na politique ba esclave na occupation mais ngai boketu yango na mission moko boye ya Nzambe. L'homme prudent voit le mal de loin. Ngai problème nanga ke na pesa vision lelo na lobake na na komi motate na mota Congo na leader à Congo. Nana leader à Congo, leader. N'a pas sa position, n'a
tant on a makamno c'est comme clair qui n'a vu à moto a libéré Mboka moto a sanisi ba congolais tikape toke de kuna babomani babomi bato mingi congolais kufi ebele papi gen. L'homme prudent voit le mal de loin. Quel brillant, on a zone banon, Kofinga, ils arrivent à armes, moko boy. Il y a un passage obligé. Il y a un passage obligé. Kofinga, mon moto, soyo bomi tata nangai. N'a utilisé le Jésus à Finaki, alors les races des vipères. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, à Finga. Aujourd'hui, roi David, Kolobasson, à Finga Goliath. Finga Goliath, ma vie, même les mots à Finga. On comprend. Kofinga Moussou Zali, oui, qui est ennemi à Zoboma Congo. Na Finga Kate pendant ces pays, ça va congolais. Na Finga Kamoto, parce que pourquoi t'es qui Congo? Comment vous avez eu un million de dollars? Comment beaucoup de Congo a fait ça? L'homme prudent voit le mal de loin. Ma maman, il faut beau changer. Mon maman, là, au Sobota, ils ont autant de avocats. Analala. Analala. Anatomé. Épouse. Maman, pardon. Pardon, maman. Ici, comment Analala? Ici, comment Analala? Au terme, on a fait faible. Mais il y a la boule, il y a soutien-gorge. Vimba. Ici. Tant qu'on la gorge. Et comme un alala. Anatomé. L'homme prudent voit le mal de loin. La maman congolaise, Boutkabuzoba, Boutkulata, ma belle, ils ont le rapport à Mobile. Au Pende, ils ont le rapport à Mobile. Ce que ça m'a moi sur Atika Mopende, Naïe Poulele. On a combien de jours? Combien de jours maintenant? Il y a Atika Pompe, tant ma belle. Combien? Au temps de calendrier de Bissot Bibali, tu as passé 4-5. Mais le lot, mon qu'il est changé, ma mère va comme dans Bibali 5-6. Ma place. Où y a mon si. Au catastrophe, on a Bibali 5. Il faut les faire tomber. Ça fait écolo. Il faut les faire tomber. Ça fait. L'homme prudent voit le mal de loin. Et au Kenya, vous faites, au moins, maman a fait whisky nazi. Et puis, ma banque a sous Jack est comme au cas, ma sangamie là. Oh, la fête, mais la autres, c'est la des rugby. 3. Voici sa bouteille. Voici sa bouteille. Pessil a déclaré, pas Zagabazo au Kakaboy. Qui m'a mis sur moins à sauter la caboto. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde,
vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Youniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Youniché Banzé, la fleur du jour. Youniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Youniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Youniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Partout à travers tout le la vie officielle. Vraiment merci la bande de merci à Wangana à Bruxelles. Bruxelles Zalaga, Mboganangaï, mais nous avons tant de à Bruxelles. Et voilà, donc on les a Mbogananga, n'a rien de sous de l'eau à Bruxelles. Donc on a encore de l'eau, na Bokechua Yango. C'est le moment de la juillet. Naninga besoin d'un duplex ming tepo naninga benato betaka nzoto fara. En tout cas merci la bande de Cognos tout Platini Chipamba merci nayo Didei merci Jérémy Bana Canada et merci encore les pays de Bokao de London. En tout cas batonanga tout de Bozala wana ba Washington basaka wana en tout cas batonanga Bozala kaka Emile Bamba de Zurich. Parce que l'information est allée. En tout cas, nous avons noté pour la Zala Kamoninga na yote. Nous avons la question posée. Tu as l'opé comme ta dame. Tu mets ta pébilité, tu mets ta pébilité, nous avons noté. Non, Papi Ken, merci beaucoup. L'air est très grave, l'air est plus que grave. Très grave. Mais les Congolais sont toujours dans la distraction. Les Congolais sont toujours à niveau moko États-Unis comme ça. Les Congolais sont toujours d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc, les Congolais sont dans le monde Congolais. Les Congolais sont en Israël, à Jéricho, à Bethléem, à Galilée. Merci de t'attendre Zambé, Mokileza Nzambé. Nous sommes tous dans l'éternité. Zambé a fait ça mabele en retour à sopli man na bomengo fallait biso na auto profiter na Congo donc notre bandoya à Karapoto 2 jours 3 jours parce que Congo est un paradis Congo est un nyos dans un pays riche
mais peuple aza pauvre esclave spiritualité eza te peuple akoti na bunyama na buzoba donc non makama bakongole obi ke ezodepase nga koma bakongole bakokoboya mabele na bango makambo nazoloba bato bakokasa bese makambo nazoloba bato bazofinga makambo nazoloba bato bazotiola ngai nazoloba na yo na ye na ye kuna oza esclave okotikala esclave boreve bomela masanga ndenge bolingi bobina ndenge bolingi bobotamaka inaperci bokoleka inaperci mama memio na zenu 9 mois osumbeli mama mais on a 30 40 ans obi droit vie noté vie ekufi otikali kaka na kolia mpona kini babandaka masanga na 4h30 Attends. Brosada eza te kokoli babani dia masanga yaona bai papi gen ngai so nazalaki président ya Congo soki nakomi président ya Congo première ordonnance na ngai ife kokanga tous les églises 27 bafaux pasteur oyo ebunu sikoyo batongo mpe wayango batongo mpe oyo bazolipesa kaka bapaster oyo etu makasi tout le temps bato baza kolome bango bazokende bango kaka eza nini bakanga bango eza nini kongola aza ndoki kongola aza spiritualité te kongola yebi histoire na ye te papigene neti na biso ke soki nga nakomi président ya Congo soki nazalaki président ya Congo premièrement il faut kokanga nano baéglise okangi baéglise après okangi babar toujours à l'époque à Kala okangi no babar 5 ans après aux zones ici maya robinet à régime des eaux donc batubina na tongo bossa na ba chef de quartier ba bureau chef de quartier tous les jeunes ba melaka 5 litres à maï po il fait longola bango fulu pour ça normal était africaine distraction ya l'église distraction ya masanga na ba musique na bango ndenge zongi wana donc Congolais latina Congo te Congolais botamaki na Congo po banda ko réussir bato nzamba za na esprit africain nzamba za moto lokola ngana yo te nzamba sengi Congolais mbongo moko te baninga batie ba satellite na likolo nano ti Suisse na Genève yo ti France tozo sora na téléphone nouvelle technologie mais ba Congolais bandaka Dieu d'Abraham disait comme enlèvement ya l'église Zoya na lukaba ta bâtiment moko église qui na enlèvement na mona raté. Oh Jésus-Christ vient bientôt. Oui, Jésus-Christ vient bientôt. Mais baninga ba se autoroute. Baninga ba se na bientôt na. Baninga ba tomi ba stade. Baninga ba créer ba social. Baninga ba sali ba bateau ba pakebo. Na Jésus-Christ vient bientôt. Donc peuple baninga bazana ba bilanga, baninga bazana ba chinois, ba bouddhiste va se développer, ba arabe à Dubaï, ba arabe à Qatar, ba arabe à Arabie Saoudite, ba tout va évoluer. Mais plus grave, ba Congolais va très bien évoluer. Ba moi c'est la Jésus ya. Je ba la Jésus. Pour Jésus signa contrat na ba Congolais que ngai Jésus babomani ngai pas bande kolanga ba Yuda sokoka na matali likola après 3 jours pour ba Congolais ba lele lokona mabile sandaki ko mabile sandaki Jésus soit téléphone na ba pasteur wala tout awalesa ba mokuna ba ba pasteur no ba masa no ba na ba poto ebi bango que Jésus Christ a okita na bazaye donc Jésus Christ a zoya pour la ba Congolais donc tu vas développer un mot na bango te ba ndo développer un mot na bango te papike ya mon appel simbote na petit Moïse Boketo Mombolo mbote na maman Didier Asuta Bambolo ah Didier j'ai fait quoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé quoi? Pourquoi pas ça, monsieur Mote Bene? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Dans les pieds. Donc, on appelle ce mot, na Maurice Bainde, comme
Comment ça la guette? Pour la gana. Marusi va être Nicolas Vimba na Mosapé. Mais bientôt en janvier ne va opérer. Marusi va être comme les Moutaliki va bêta tout refaire na Valère à l'équipe le 14 juillet fête d'indépendance na Valère à l'équipe Stade de France na Valère. Le carnival mobile à moindre encore. Na principe mbotena Maréchal Djoubé. Mutuna. Maréchal Djoubé. Pourquoi kata eti? Maréchal Djoubé. Champion des champions. Mukonaza mutema mabe. Aigle de Kawe. Maréchal Djoubé nzaba bomba yo. Na pesi mbote na Meshake Gibbs. Mbote na commanda iso na Mama Eunice. Mbote na Maserati Mama Kipa Vita. Maserati na pension mbote. Ya Brigitte Mama Mungala na pension mbote. Mama Vero Kelani na pension mbote. Na pension mbote de Mama Ibali Azaï dans les États-Unis d'Amérique, Mayaya préférée. Maman la zone à Madrid. Na pension mbote. Maman Dingare Salam Aleikum dans le Sénégal. Wayambo. Abengabi Wayambo. Ah! Sénégal est côté c'était j'ai fait. Sénégal est autorité côté. Banzele côté. Batubazolia sobi balingi na Sénégal. Maman Dingare mbote. Depuis n'avons mbote na Maman Déboulonné, il y a Déboulonné TV. Mayaya, Maman Déboulonné, il y a Déboulonné TV, n'a pas son beauté. Papi Gen, do Nazouz, la message. Na dit tout ça, mon moqué. Oui. Tout ça, mon moqué pour le combat, oui. Yo non, qui nous dirait, parce que moi, on a tout sur le tour. Oui, oui. Non, moi, j'ai leader dans le combat. Leader dans le combat, et ça m'a bien. Il y a un azur banon. Leader, il y a Bitumbo Tozo Bunda. Et ça, Nzame Nabiso, Papa Kimbangu. Oh, il y a Zalaki, Nzamba Kitaki Nakatinae. Leader, il y a combat. Pour Nakata prophétie à Papa Kimbangu. Albagate Boketchwa, Albagate Papi Gen, Mabis Baïda, Albagate, Bana Nanga ya Bilaka. Bana Nanga ya Bilaka, Barubima, et Barutambola Balto. Baruba Minoko Nyos. Baronde Bakuzonga, bon, Batonga, Koroba libéré comme. Leader à combat, Ezali Voulos Kimba. Leader à combat, Ezali idéologie à Patrice Emery Lumbumba. Leader à combat, Ezali Papa, président, Kassabo, premier président. Leader à combat, Oyoza Maréchal Mobutu. On a basé ma père fondateur, de Mabélé Nabiso, ma père indépendance, Mboka Nabiso. Bon, on a surtout le leader. Il y a plateforme dans ma peuple moko c'est Boketcho un bon président. Au lobby et au vélo comme un parti politique. Il y a Mouneni. Nana leader à Moutouté, nana za patriote. Et nous avons dit na kati ya kumbaga ke to sangana motora mutata zana parti politique qui n'est sur ma plateforme. To peut sa gaz biso noso. Peut to lukanzela ya pour libérer Congo. Mais sur le lobby qui n'a pas surtout na leader. Leader et orchestre n'a sur la Boketcho et Boketcho premier. Na leader na président. Na CV na ota Congo na même bateau na poto 3 fois 4 fois. Vous comprenez? Ngai naza leader au Elizabeth na mabela Congo. Na sali Moussa Bitumbo na bundi musicien mo wa sala ngote papier. Sacrifice na sali pasteur mo wa sala ngote. Sacrifice au manasali politique amour ya Congo politicien moka ozala na bote donc toza leader ya Congo eza Papa Kimbangu penza le Dieu invisible le Dieu unique ye mutapapola biso na kata Bitumbo. OK ouais moyo yo bondi trop na minute yo la position ba tolo mona mutu nyonso ta mo pesa position na ye bandeko na yo miso bamu de kokende il faut pas bakutanga okende lemba matete kasi ngala okende na bien okende na bien donc ça dit ba sa position ce qui aza muta Félix Tshisekedi te aza muta nanga donc qui dit nanga tout le monde moko Joseph Kabila donc alors batu bamu kende mingi ne ba okende na kutu côté ya nanga na mona même il y a des bolomona peso mote belé greffier international leader comme leader mukolo leader mukolo akenda biso pese les ino oti kokende yo position des armes en tout cas nazana na combat
ngai na pesi na opposition te pour na leader ezalaka na baccord alliance lobby parce que biso to ndenge na bundaki bitumbo papi ken ngana kasaki diaspora bakomema peuple kinois na révolution pour peuple à son pouvoir peuple congolais depuis 1960 65 à 97 peuple à partir de Mobutu peuple congolais azalaki na valeur mais zwaka pouvoir te kombo biso to kosala na kati occupation na kati ya colonisation ya Kagame Museveni ya ba politicien ba Félix ba Kanambe ndenge otani na bananga Congo eza libéré te Congo eza na malédiction poto bimi na spiritualité ya ba père fondateur ya mabele wana Congo aza isu na mote Congo la ko boma ko ka bomi opo ya lea eta ko bomi bokecho ya bomi papi gen ndenge na to lo ba ke ngai bokecho ya bo na tika na ajini liboso na ngai Félix atika na ajini Faïl atika na ajini nanga atika na ajini to tshena na ba Faïl ba ni to tshena pourquoi ba ajo to tika na ngo ya muke to ko pesa Congo bolingo te to ko pesa Congo nyonso to Congo epesi lelo bango asobi ba villa ba na ba vio ba to tumba ba mbonga Congo. Moi je crois position na ngai boketio yango eza sikote na solo la eza batanga nanga na solo la nae bande ko nango bazala bagoma kuna na solo la bango bato pe bakendeki na bakena kuna na solo la bango bato pe ya Félix obayaki pa na ngai wayambo ifozonga mboka wayambo obundi tro wayambo ngumbeku oui kozonga mboka na problème te siko sacrifice onga na sali ngana bozonga Congo tele nazala figuré par nanga nazala figuré par Kanambe nazala figuré par Félix non na botama leader na Congo combattant bato ebaki boketu premier Sundama et Tutana Félix aibana kate Jean-Pierre Mbemba aibana kate soba aibana ki bana ya Papa Tshisekedi mwana Papa Jano mais siko valeur ya mabele tombola ina liboso même ya ba musicien toi liboso ba werira ba jibira ba kofira donc na mi premier donc na ba musicien à 4e génération pour le moment Papi Geli ngai nazotala makambo ndenge ezokende naotala makambo tina point final nde nakopesa la position pour le moment nakopesa position siko bonde bakende bongo mpona yo ozomona ndenge non ezali malamu to basali te naza mpona kojuge motu te motu na motu aza na vision na ye bato mosusu babotama okoshange te aza esclave mpo na ye soki abeteli moto maboko te akoka bien te soki moto atindi ete kilosomela nga libre akoka bien te soki moto atindi ete kenda kuna kozolanga mwasi moko boye akoka bien te bato ebele baza baesclave bakongole ebele baesclave na politiki baesclave na occupation mais ngai boketo yango na na mission moko boye ya nzambe mission bina ya nzambe ya papa Kimbangu ya papa Diangenda Kisolokele ya papa Ngwanda ba cardinal Mose Mpasinya papa Ser David Ekofo ngai boketo wangu nazoluka solution ya Congo po batona nde mutuba basala politique na bango batona nde bamemi mboka ndenge ke wana ngai problème na ngake na pesa vision lelo na lobake na na komi motate na mota Congo na leader à Congo nana leader à Congo leader na repesa position na ngai tant na mona makambo si comme clair que na bi moto a libéré mboka moto a sanisi ba congolais tikape tokende kuna bo babomi bato mingi congolais kufi ebele Papi Geli na ebitesi makambo na zolo ba congolais yona ina ekuna bozo comprendre ba congolais bazo kufemile peuple congolais a abandonné Papi Geli peuple congolais vie exacte hein comme sa position
Naza Congo. Ce que Moutouana n'a gagné. Un terrain n'a même pas Félix Zani. Un terrain n'a même pas Canal Zani. Un terrain n'a même pas Nam Zani. Un terrain bé à Congo et Zawapi. Pour faire Congo, premièrement, tout le monde de la peuple, tout pour la peuple. Peuple, on a le mois 1997. Bon, peuple congolais. Donc, tout ça, les plateforme, peuple Mokondi. Pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. État que les Congolais ont pouvoir. État que les Congolais ont spiritualité. Ils ont histoire. Ils ont père, fondateur, pardon. Tout ça. État que tu as la unité. Unité dans les unité, monsieur, dans la famille. Unité, monsieur, dans la journaliste. Unité, monsieur, dans la musicien. Mais unité, on a la Sénat. Amour ya Congo. Congo est pessimiste surtout nyoso. Papi Gen. Sur le lot de Batouba bien Mokimumba. Pose à Congolais aux Azaïwa. Congo est pessimiste surtout. Ce que Papi Gen. On peut à Congo ni. Il y a un moningay pour le moment. Dans la position de la peuple. Nous avons dénoncé. Nous avons interpellé. Sur la nuit combat dans le lot. Ça côté à peuple. Na communauté ko attaquer peuple parce que Congolais moko alingi passe Congolais alinga passe babi wa motie ko finga kebe ya on a zolo banon ko finga ezali ba arme moko boy ko ba passage obligé ya passage obligé ko finga moto soyo bomi tata na ngai na utiliser Jésus finga ki albaki les races de vipères aujourd'hui Jean-Baptiste afinga aujourd'hui roi David Koloba Soma finga Goliath même Jésus moko finga on comprend ko finga monsieur zali oyebi ke ennemi azoboma Congo na finga kate pona sepelisa ba Congolais na finga ka moto parce que pourquoi teki Congo comment bozo yiba ba millions de dollars comment mboko ka Congo avion ezate comment mboko ka Congo autoroute ezate comment mboko ka Congo l'aéroport est. Comment beaucoup de Congo transport est. Comment beaucoup de Congo Mobutu Saraki barrage ya Inga. Mais Bato Bazana, Bwana Inga, où ils ont fait ça Angola courant, Gabon courant, Brazzaville courant, Zambie courant, Afrique du Sud courant, aujourd'hui Japon courant. Mais les Congolais, Moko Bana courant, mais ils foutent la fatira courant. Les Congolais, il y a des eaux, mais ils préfèrent pas faire ça, Maya Mabulu. Forage. Maya Misili, Yobolina Misili, Nambuba. Il y a un moment Papi Gen, position dans les clairs, position dans les alliés, dans Zoluka, sur Batouami, Boketo a fini la bataille, sur la fini. Ou bien ma fille pour que tu aies échangé. Bon, toi qui as passé dans l'explication, tu as des politiciens. Donc, nous avons combattre les politiques. Toi qui as un combat à voir, il y a un combat à Mamabal, ce que tu as un combat, il y a la spiritualité. Bon, nous expliqué le Congo n'est pas exact. N'est pas bon de mission Congo. Nous avons expliqué. Mais les gens, ils ne comprennent rien. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne voient rien. On comprend. Il y a un kofinga yaka pe soki kande leki na moni ba makila ba tindelinga ba makila ya ba bande konanga ba Congolais ba okufa na ba es mais na moni batango soni ba ko sa tandre ke ba police ba o mela ba champagne ozomona te ba grande humiliation Papi Gen ya moni kanda les seules armes na ngai ya ngona mais na finga te pona sala base na finga te na finga parce que kanda ya makila ba inusa kanda ya peuple congolais le la perd de valeur na mon entier ya motine Mexico na comme na combat ngana peuple pour Félix Mototo amoni ndenge Félix a dirigé Mboka Mototo amoni ndenge nangazo azakuna Mototo amoni ndenge Kanamba pensaki Félix pouvoir sans pouvoir Mototo amoni makamba Congo pourquoi totika la kaka na humiliation pourquoi totika la kaka na souffrance diaspora bima ça fait longtemps mais diaspora profiter na Congo ti là c'est pour okende na Nairobi
Ok, il y a un expliqué ok. Ba Congolais, ndacho da bakina kende. So do bina kende. Goma mboka ngana sina lekana ba Goma ba Bukavu tuna tambola kuna. Na ukita na aéroport anchi. On comprend. Mission na ngai yali na bimaki na aéroport anchi, ifela zonga na aéroport anchi. Ngai eteke kubanga motobe et puis sur na ke Goma na ko sani. Après qu'on ait un na Goma et nanga et qu'on change na Congo. Après qu'on a ait et pas à Kanambi. Au Kanambi, on a un été. Yenda ibinga mengana été. Na mona été. Yenda ibinga. Na kesko na Nairobi. Na Tosani. Intérêt à Congo, intérêt na Kaisawa. Sauf la RDC. Mais na lobe. Biso to bunde pas to sauver Congo. Pas soto au monde lelo banane balokia c'est Kanambi. Soni batikala ki Congo kene na ndenge ya République démocratique. So balobi République démocratique ça fait pays on est dans la démocratie. Mais pourquoi vous votez pour que tu vas gagner au tu papi gagne. Papi gagne a gagné pour tu Marie Sibaï de Kobele. Marie Sibaï a gagné pour tu commander ça. Ça fait Congo nano est une démocratie. Il fait tout bima na kati occupation, tout bima na kati ya tribalisme, tout bima na kati ya manipulation, tout bima na buzoba ya kobetela bato maboko. Azi to komi bo papi gel. Ba betela moto bika maboko na kobetela no ba belge. Po bana ba uti Congo asisi ba université wa. Ngapi na sala kiawa. Na zoronelo mbongo na ngai o ba pesanga. Donc pays et pessinga valeur. Il y a des pays où on a respecté. Mais on a besoin de Congo et Pessi bateau. Congo est dans la sur le peuple congolais dans la valeur. Moi je crois mission dans les alliés toujours tala makamunini o ekuleka ndenge makambezo tambola to on a besoin d'unité. Unité la to ba mana mabanga. Bango tout ba komi ba milliardaire. Et ça bateau bazala na Kenya ba milliardaire. Bana ba village banda. Et ça, le bateau basé par Félix Lelo, bana ba villa libanda. Et ça, le bateau basé par Namba, bana ba villa libanda. Ce qu'on a un peuple congolais, bana timba moutoua nani. Toi, on a ma belle, mais toi, on a contrôle la mobilité. Toi, on a pays mauvais alliés riches, mais tu profites de la richesse de la bisoté. Ngai na zone bapel ya batake, na bapel ngai nga. Kanere moko, batananga po bazakuna bande kususu. To solo naka. To luka solution. Na problème na ngai il faut pas comprendre ezala Félix, ezala Kanambi, ezala Bananga. Loba mutubusa bimoka Ibrahim Traoré. Be Simon Koita ya Mali ou bien Niger. Mais tant que kadne na zomona politique ba congolais ba zomona ndezo kende te bava na la table to solo là. Basi bakomi balingai bakoma na mbongo basi bakomi na bambongo. Peuple congolais zokoka ko pumone na révolution te lelo o asimi minduki de na za na force. Na lobi lo bien belé. Maintenant que peuple azo comprendre les vérités. Bata minduki yango bato balande. So lelo na sibali minduki nakani bandu kikuti inongo bato balinga balanda ngai nakani vila mbanda ke ko bato balinga balanda ngai o comprendre pour congolais anda amoni ke papa pigeni mai ezochola donc en bref ya mwana papa pigeni susi na biso ya mwana susi na biso ezali unité ya Congo susi na biso ezali bazo kosa peuple bazo bomana ne bango ba okela na ba dialogue basala ba accord bazo signaka bayokana bani mais pour ni boyokani te bokeka na idéologie ou église catholique dans ba protestant ba sénéri pays en danger pays en morceau par morceau olo totika ko le salaire to va na biso tout na table to luka solution. Il y a paix, il y a Congo, paix durable, dans le Congo, Congo, pourtant, il y a pas d'égalité.
pour papi qui est dans bon ami de quitter c'est normal bon que tu as un bon ami de quitter c'est normal bon moto du ba grand parti à Mboka au Lubanena oyoka il on a besoin ya négociation on a besoin ya paix Congo ils en a besoin ya paix ngai na zotala makambe kende tina suka na besoin na zo Mboka na buni mingi yoko kitengisa la route qui t'a dit ça bien je dois me guérir. Comment est-ce qu'il coule mon ambassade? Oh, maintenant, bien. Les Ambo Kanaï, les République démocratique du Congo. Parce que nous avons Congo a besoin de développement, de nouvelles technologies. Congo a besoin d'agriculture. Congo a besoin d'élevage, de pêche. Congo a besoin de ce que tu as beau. Aboyi nanga yo il faut mettre boketu masasi so boketu aboyi kanambi na bato yo il faut boma boketu so boketu aboyi Félix na bato yo il faut boma motra mutazana opinion na ye motra mutazana vision na ye yango tozo semande to vana na table na so ndira kene Congo lelo na okita na aéroport ati au nom de Dieu makambo na zali na mo on a tout kana sala c'est comme ils prennent au Kitanian aéroport à Msiliwa. Nano kananga. Naibani. Naiba mbonga nani. Nazwa mwose anani. Mokolo na kumona te. Makambonga na zulu kangai bokechu wa. Na kufa na vani 28 ans d'exil les ébélés. Na bomi carrière musique na baninga ba profiter na ba élection ba kana ba lembo pa ba kanambe ba mona ba zole pa Félix ngaza yu matin naza zobate naza visionnaire un visionnaire à Zokata un visionnaire à Wele la kate pour Congo salangai na ebi Congo na ebi histoire à Congo na bango tona moto ebi histoire à Congo pour les kanga atate na tambola na ba koko na père fondateur ya Congo na tambola na ba tonto o ba bundela Congo ba tambola na ba patela na ngai so na kozonga lelo papier na kozonga aéroport achi retour ya Joseph Kabila parce qu'il a annoncé le retour de réunion de Bakanga ide mais na lo bien ya na zurbat même c'est bien OK so les amants mensonge so les vrai mais bangunde basala ki batili na ba Félix bayi makamino basolola ka to nous sommes pas là mais soit aux hommes ya on a zoro banoki makambo wana de kopesa biso pété on va dire aux autres c'est la boketu makambo c'est au bon maï bobo maboketu au kata ekingo na saini j'ai fait quoi surtout au salon de l'Obosa sur au salon de boudin sur les saucissons sur les quais de bœuf sur les rôtis sur l'oignon sur au salon moi je crois que Kanambi soit aux hommes de Congo on comprend parce que Félix a comme milliardaire Kanambi est un milliardaire sur le balé basala frottement les Félix a un lobbying naï Kanambi a un lobbying naï kabana sur banal va perdre les peuples congolais tant que baoyo kanaki yozo koma wana balubaka nini bitumba ya banjongo nana yoka passe matiti na banjete ya toujours bakeba na frottement totika makamba frottement bango tout babomisi peuple congolais bango tout va profiter de la faiblesse va faiblir le peuple congolais pour s'enrichir tout ça a besoin Kanambi soit au zonga zonga Congo beaucoup tu vois autant au zonga zonga Congo toi as besoin de tout ça on est la politique to bongisa mboka to tonga mboka to tonga mboka voilà totika makambo nde ya kokanga bato ya kotimide bato to boy tribalisme c'est ça Congo est un pays à tribalisme Congo est un baluba ya bangala ya baswahili ya bakongo Congo est un congolais nous avons été division ça déjà makasi na makambo kasi bango nde moto ba créer tu vois est-ce que division bango ba aussi ça nde ba créer et comme si la taille là so que
Félix abeni wayambo yaka boketu yaya yo yaka totala ba intérêt ya Congo to si bango basi bakomi na la nga soni nda mboma Congo te lezo kitape na Congo na adresse ezate pona nini to ndimaki logique moko boye na bona mela makila peuple congolais bango ne moto ba kusisa makambo wana. Mais ils alors aux après les autres bien notamment sur le dialogue au participer aux dialogue au bazo ya catholique ya ba protestant na okende ya makambo na grande idée na l'homme le plus populaire donc na Congo nzaba élevé ngai grave na sale belé particulier comment na sali combattre pour Félix a profité nango Kanamba profité nango nanga profité nango te na sali pour peuple congolais profiter na Congo na sali peuple congolais a profité nani peuple congolais a profité na paix peuple congolais a profité na misala peuple congolais était que ba chinois ba dominer ba kolomboka ba congolais ba libanais ba dominer ba kolomboka ba indien ba dominer ba pakistanais ba kolomboka ba tkalikaka prier masanga loka ba Barcelone na Real so ba beta so de lo so na kisesero masanga ba charger ba congélateur peuple azate peuple abosa dike affrontement sur les salles lelo na niveau Kisasa masamana na ekomela matin ba lui soki bo s'occuper na politique ya mboka na binote soki bo s'occuper na makambo ezo de karamboka na binote politique iko s'occuper na binote et yango s'occuper na tout le monde yo ki Congo combien de fois au moins nous avons papier na beka nana yo les hommes voiture moyenne tambola na bataille na matika moto mboka etomami te moto po mati po koma place okende me mokoleka ndenge nini. Mais est-ce que ouais démarche il y a AFCM 23 parce que bon va déterminer il faut comme Kinshasa pour nous yo olobagani là ozomona détermination na bango on va peut quelque part n'aurait nanga abaki no baza ouvert na dialogue bazila dialogue tout mais cause la déterminer comme était na Kinshasa pour nous yo mona ndeni ndeko nanga yama banani ba ko payer lourd ça peuple congolais c'est bien parce que ba au Canada nga moto liboso na benga nganga tanga tokamaki Félix nga na moto liboso ode ezali na kotinga lokoka nde tozosolola bon moto aza na raison na ye nanga na raison na komba na ngai nanga mpe aza na raison ya komba na ye Kanambe mpe aza na raison Katumbi mpe aza na raison ya komba na oyo bazomona Félix mpe aza na raison ya komba bazomona na nyonso wana peuple akoganye nini peuple va gagner paix il fait tout vanda et sika moko tout tika buzoba tout tika mensonge tout tika manipulation ezo senga ezala bango kuna ezala bananga ezala lelo Congo mona zo senga tout vanda na table tout solola minduki beti lomba 1997 minduki beta kaka peuple azo kufa bato balela ta ba congolais bazo kufa ata ba bomi sa congolais batumsu bazobina batumsu bazomela basa ndolo bazate mutolo bazate ya moto zo sema nena bango bato ba terre ya occupation ba terre ya manipulation ba terre ya makambo sala toluka to vanda sita soki oya koboya dialogue akopelo oya koboya dialogue so boy so bato basimbi minduki po ngana na moto abato te moto asimbi akomi pe na position ya force aotika po na Félix alobi na boy dialogue ya bango mais dans l'état oseki Kagame loboko ya katokana moto na mokili fo dans la parole problème de la parole est dali tozo ça oseki Kagame loboko oui oseki Kagame mais dans l'état na osura na ba pate wana te mais dali tozo sura na bango na doa ba evetro na banango zo sura na bango parce que qui trompe qui manipule qui
Tu vois, on a besoin, Félix, il faut comprendre, Congo, ils ont besoin de nous. Et puis, il y a Salaka, Congo, il y a des mboka moke kutongama na bakorde, mboka kutongama na paix, mboka kutongama na batati, mboka kutongama tout le monde a travaillé. Oya bilanga basa bilanga, oya ba élevage basa ba élevage, oya bisala ba société basali, tout se comploter pour tout tonga Congo. Congo kutongama teke, ndenge Félix Azorobana azabutala kutene te akomi be aganye, na bwana contrôle la goma te. Si on me résout diriger mon dirigeant. Ils ont déjà occupé. Félix, tu ne le diriges rien, il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien. Zoganga, on dit aux président de la République démocratique du Congo. Oui. Est-ce qu'on a contrôle à Goma, peuple à Goma, oui, Balala Ginenge, Balala Ginenge, peuple à Bukavu, peuple à Bunagana, peuple à Massis, peuple à Kayabayonga, peuple à Ishas, peuple à Butembo Beni, peuple à Ozaï Kisangani, Balali Nengeni, un père, peuple à Kindu, peuple à Kassai, Bujimai, Kananga, Équateur, au Vani Blozo, les Zonobi, te batona bakufa na bangoka mana renya le simbati. Nzamba za nzambi. Nzambe akutikala nzambi. Histoire kutikala kaka histoire. Tala mboko ka Congo. Lero bo feta ke indépendance. Depuis Félix a commencé le 30 juin ça là. Boboma le 30 juin. Fête indépendance ya lokum. Ya ona zoloba papigen chance ezamoko. Félix Tshilombo aluka bazwa solution, tozwa solution na basango na ba protestants, ba congolais tout. To va deskamoko, to longola makaba ba parti politique. To longola makabo ya ba tribu na ba province, na ba village. To intérêt à Congo liboso. To amour ya Congo. Bango il fait passer un peuple congolais pardon. Pour ma cause peuple congolais mingi ba manipuler peuple congolais mingi. Bango ba politicien voilà. Il fait passer un peuple congolais pardon parce que ceux qui canam na Félix na banam na bakatu so ba localité rapport le plus fort. Ou vous avez la force au benga na munga. Pour que une armée, un militaire, parce que banani va payer l'eau, banani va payer l'eau, banani va couper. Quand c'est banani va couper, va congolais. Yo sommes congolais, yo sommes un drapeau congolais qui t'aberne, que trois jours et des pour baboumer 50 personnes, 100 personnes. Balé là va congolais, ils ont des sacrifices mon congolais, batona basimba va manger, pour na bango va vivre. Il fait ma Congolais maquiller tangaka pour ma Congolais va vivre. Il fait peuple à souffrir. Non, 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 trop continuer à voter. Au commun na maloba plus il y a politique qui maloba combat. Le combat de yanga na sasi combat de ndeni. Na sina bundeki jonso. Notre position qui combat auto bundaki pour biso bana bilaka to za la ennemi to chasser ba occupant. Tu vas comprendre que bolingo combat ezali na botika combattre pour peuple na no aza liberté mais soki na komi na balangage parce que to komi pe kutala te papeke pour bato bakala bokata bunaka pamba kwa mango kondite oh ngana botika mbemba Félix Kamel jamais naza leader naza moto naza ami ya ba politicien baza pas Félix ami et pas bato baza pas nanga na ba ami pe ya bato so baza pas kananga to comment peut ko solo na comment peut ko solo na bango ko talisa bango oh bato so ba ya bata Félix pe atindaka Félix pa atindaka bato bango be ba solo bango bakela pe ko yebisa eke boketu fa zonga ba rene sa mi pe na Kenya ba bengi ngake waya mo ife boy nyosona wayamba hoke de tape za gaz sondelini wayamba aya tuvana na table c'est ça tuvana na table totiki makamba parti politique
to sololi ba Congolais amour ya Congo na lingala to na lingala ke to e dialogue oyo ya makamba parti politique te ne noto biso bango tout baba milliardaire bango tout baba millionnaire bango tout bana ba villa libanda mais on peut s'appeler Congo avant to kufabo na mona to toroti na mona te aéroport anjili et comme ka aéroport ya Éthiopie so ya Somalie so ya Maroc be ya Angola ya sika to na besoin to peut sa Congo chance papien pour na ni ba kozala mitema mabe ne mona comment ba ko continuer na mitema mabe 65 après l'indépendance les anti 65 après l'indépendance bon fout à la bino ba professeur te ba maître te ba tout ba ko moto moto kuma oyibi no pe ba okanga ote obomi na ope ba okanga ote non il fait tout solo là il est à Félix Tilolo il est à Kanambe Nanga il est à Katumbi il est à Batutu otika toujours mon abino ne bozo yiba toujours mon abino ne bo manipuler toi la besoin ba guerre on a té moi moi je suis en train de faire maman Elombe yo mona Elombe de ko na obi ke na ko tala ngana en tout cas na bane ko langa ite Elombe wa obi salinga passe moko papigé c'est toute la première fois moi baba moi na ibandaki salema ina tanga zai banini ko baba kwani mo na maîtresse bazo imsablo mais moi na mosimo kaye na style enseignement na ndenge na mo boye yamour au pesa bana job o mo bana betu ba yana lem su balete mais su ba yona bazali silaka babo ya wale msu kozonga ndako ba préférer ba yoka pe attaque abande ko tag ça bien comment mon ndengwana mama ya ndengwana liwana ya kufina nini en tout cas monde ko azwaki mbasu bon yo mo bi ba congolais to ko na réseaux sociaux na ba TikTok moto to alinga sala mo 2020 na ya na koma ma les na biso akufi moi je crois akufi quoi akufi ba kunda ino ne ça va passer la qualité na siko n'écoute ça dit grand travail ma mère Lumbia suka na pièce ya wasala au moins missionnaire et yoga niage il faut femme congolaise pièce wasala pièce qui est garou maman gentille yebina fait soki na ebaka ke azalaka biloko na nangana badotindele bina bakaye balivre na pese parce que nayekoyeba kaka makambo netanga kufi obika sali grand l'état ko fallait sala biloko na mais mutu mona moko mama aye na idéologie ya kopesa na mboko oyo bansenya bafuta azolisi bana esengo pare baye babomi ye pare akufi moi je crois azosenga bapesa honneur na ya suka bakunda ye na honneur basalele mozole po bana na tu bamikemike na bakobosana ye te bakobosana ye te en tout cas kobungisa leki ya ndenge boye ezali mpasi bakongole fi bozwa makambo ya mama Elombe leki na biso auti kokufa en tout cas il fait besoin en considération on a besoin bolingo wana o leki na ngai Elombe na mama Elombe azalaki na yango ba mama congolaise bana ngote ba papa congolaise bazana ngote ba politicien bazana ngote ayaki ne na rien mais azopesa bana na biso espoir et puis sur la bano batanga babano tangana so bino bosani bo okasaki ni te si so bino longoli de ndimboka moko bo quelque part botswana Congo te baolata bien
et puis moi bana na biso ba na santé pe bien bana ba otanga na école ya maman pauvre en tout cas mes condoléances na famille na mes condoléances na bato nyonso. Voilà ba moto sous ça awa message mo na saki ba maman congolaise ba ni ko mela whisky trop. Est-ce que vous avez on échangé et multiplié encore? Non, bah maman, on dit les commis, bah maman. Mupende libanda, bah maman il faut vous changer. Mon maman là, au sobota. Ils ont autant les gens qui avocate. Analala. Analala. Anatomé. Et pause. Maman, pardon, pardon, maman. C'est comment Alalala? Et c'est comment on a Alalala. Au terme, on a fait faible. Mais il y a la boule là. Il y a ça. Soutien-gorge. Vimba. Vimba ici. Mais tant qu'on a la gorge. Et comme on a Alalala. Anatomé. La maman congolaise. Utikabuzoba, utukulata, mabele ezalaka mpona mobali, mopende ezalaka mpona mobali. Soki oyebisanga mwasi oyo atekaka mopende na ye polele ana combien de jours? Combien de jours batana? Ye atikaka mpo ntango mabele obitamaka ezala nde biso mibali tona basi 4-5. Mais le lot, mon qui est changé, ma mère, comme na mibali 5-6, ma place, où y'a mon moi si, au catastrophe, on a mibali 5. Il faut les yeux faire les tomber. Ça fait écolo. Il faut les yeux faire les tomber. Ça fait écolo, maman qui est dans bilanga. On le bâtit à quoi du place bien, parce qu'on a assez. Nasi ekolo ebalo ki otia kondenge donc lelo et comme ba maman nazo pesa no conseil ba maman bolata bien ba maman botika biloko wana et ok na fête au moins maman tie whisky nasi et puis ba banga sou jacket comme ka masa na mila oh la fête mais la autres c'est là des rugby 3. Voici sa bouteille. Voici sa bouteille. Peut-il a déclaré pas Zakabazo Talo Kakaboy, qui m'a mis au moins Azota la Kabo. Les alliés passent ma maman, to Kola, ma maman to Zonga bien, ma maman Bobo Manzoto, ma maman Bobi Manabuzoba, ma tate Bilepe. Babi Manabuzoba, surtout ma papa Poto Bazoko la terre, Tolinga Congo, Tolingana. Et tant que Tolingana terre, Tozalaka la passe. Voilà, ouais, on va tous ça, Mabiso, Pessa, Mbote, Babatouba, Mabiso, vite fait, parce qu'elle a des petites. Non, la personne Mbote, je ne sais pas, peut-être, na belle-sœur, na junior, au Kazoa, Mobimba. Ravi. Petit ravi. Na personne Mbote, na peuple congolais na 4 coins ya planète. Boketo ambaza moto mutute. Boketo yambo. Pour le monde va tenir militaire, congolais, chaque jour na boko totif. Na 21h30 na le kakoka lobi lendi. Les lobes na zoke de bonake na star native na commandation. Mais moi on va dire photo mais aux malades, aux fous. Comment vous voyez Kendela Nana mon pépé morote, nazo souhaité paix, nazo souhaité amour. Congo Zonga, Congo, pour tout le venir, il y a bana na biso. Na pesi mbote na bayinyoso bayinanga, problème ya tebo inanga. Magabona lobi asoki na kosi. Italika ngananda mais soki vérité vous gagnera bino kaka. Bande konangai tolingana tozala bomoko maréchal Njube na pesi mbote na marusi bayina encore mbote na commandant so ekandi somi
mbote na bokecho ya mbote na ba mama na ngana na mingi Mazerati mama Kipavita ya Brigitte mama Mungala mama Vero Kilani mama Deboulonné à Deboulonné TV mais chaque team si na pesi mbote na mama Ibale Azaï mama la joie mbote na chance la vie na Davina obike na utikuna Davina zobala bala munene pour y aller na mona beau fils d'ama mais est-ce que tu préparer des fêtes ya munene ya mariage et puis comment ça la tête voyage na ngai ya Brazzaville très bientôt au tekala et faut la sala mo fait to bima to ke no be ba Pointe-Noire ba mimi comment ça va bana Brazza ouais mbazoya na zoa na mboka ya pe mboka ya Kenya à Brazzaville eza mboka na ngai na sepeli na mois de mars na zo kita na Brazzaville ti Pointe-Noire so na sisi na Brazza après na uzala na Angola et puis tokotala so makambo ici makambo na nango besoin na moni ki komi près na okita na aéroport à Djili. Voilà, merci na bandeko bona libiso ndeko yamba pesi ngote pa mamanga ipe na kanisi mama na biso Fifi Masuka en tout cas ndeko yamba lobi tidi bona obaka kosana yiko kabana mais mama Fifi Masuka tano Kinshasa pardon Kinshasa sans papa ngana bina ngayote mona na ngayote na pe na relation mona yote mais je crois que parti au batouti de la yo dans autre chaka yo na mission pour na peso encore courage na motiver yo au sein de plus et ça c'est mingi mutaki na lola ba beti jour sur non en tout cas kuna pene comme le poto de Kinshasa capitale Moulili. Voilà, restez connectés dans le de la vie. Allez, bye bye. Ça va plat toujours vie tu as pleuré ça et 25 kilos de la vie toujours donc voilà tout ça na orphelinat tout tika biloko zongona tout tika na bana qui soit orphelin toujours tout le la vie on a chose à vie à battre toujours le la toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat soso kita soso akafe kita Pigano tout le de la vie toujours en forme. Papier
Na retour moi 2000 tout là. Tout là aussi bien micro. Quand venez maman mais maman mbote. Mbote papa na ngai. Ngai na ngai de fatigué. Na yaki pe pona sala moi action ndenge zalaka. Alors, awe le gande ni. Nous travaillons ndenge ni maman. Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboni te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondetana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azwa kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka yango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na moti kolobaka ezaka bato de soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozobika na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu peux ça moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango pona en fait nga nazaka na association et puis naza na chaîne YouTube to bengi to le la vie de Hollande biso pe ba Hollande biso partout batamité malamu pe bazali peut-être ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa merci beaucoup zo micro mama simba oyo bana merci beaucoup na chefe komona bino pe ko ya mabino merci na kombo na Yesu amen ko uzali azali te mpona ko molimbo wana kolakisa yango ke
na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na vande nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika bana boto natali sikoyo na eloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge mingi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bana ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye mpana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ntango mosi bapara na bango bakomonana na ntango nayambaki bana wana nde libela mosala yango bandakika wana bana toyo baye semble oyo baye te nazaki lokate nga binzambe soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovanda na bana balokatere boye nakoka te bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoi mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati ote mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebiso ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata mwana yo boti lelo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga
babima ela déjà la bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana 5 oui na balisa pe ok na balisa pe nous ça outi ko bota après une semaine après c'est comme nanga ko na saka bagi monique après c'est na pe bagi monique ah félicitations merci beaucoup ya mais bali pe bazali bakomi na bana 6 na kati na musala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait oza na bana combien awa na za 96 donc 96 hein 96 on a zana bango de bana mus na bima kapa zo bima zo kota ba difficulté nyeza oyo bokutana nango difficulté makasi parce que batu musu bana biso bazana besoin peut être musu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté on que bajabati mwana zana kati na nda soko bani se kakabo na yere te nini te au koma na Itu kosananga batanga difficulté siko zali kota kotanga papa tanga kolia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko alo sayatiki bazuri kasi ekole papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazolo kwa kupesa yote akisinga arete mama luka ata awa bebana tangisa bana ona koko nazana ekole sina bina zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo so tangisa bana wana na bana Nzambe kutia maboko nde na pungulu place moko ya ekole na to tangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te na ruwaka place wana wa professeur kwa futama enseignant kwa futama nde kitena yangu kasi kote wana ok na futa ndako na après de moi na luka kesho ba enseignant po bazwata mamoke kote wana tuka papa ekisanga tikute kama kasi kote ko bana batanga akako nazali kote asia ba misinga pona nini ngongo zake niko pe asali makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sandesi dukambo kufuta sandesi dukaba sini ndi kitite makasi wana kana en tout cas merci maman moi tous au mingezate merci vraiment Nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batanité ya malamu je crois que vous allez partout tout le belavi musala biso yango on est toyé sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga bato nyoso fu bazana nango ba congolais so tokomi na mitema oyo moni bano nyoso moni oyo bana na yete bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga ça dit to sunga naka mama merci beaucoup biso totiki yo to kepe to pesa bana mbote Nzamba pambola on a si to koleka lisusu biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora na si ba diaspora mutema bango etutisama ba kobenga biso et puis to komema bango awa je me suis besoin de m'apporter ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino banduleke na bino balezabino bazana baactivité sonda bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba okoma pe na mboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tino soko batangi malamu te bakoma kuna lwenge les soucis na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola Nzambe akabulaki biso nga na bino Nzambe nasala miso Nzambe mpe andimi na wasala nakolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma pe batu po bakokosenga mboka na biso amen kolelo soki bakomi pe bato baokalisa bino eza mwana Kongo baokalisa bino nakolaka na centre sa nakola centre nasalisa pe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga pe bango
nde nazalaka na susio nalelaka mingi mpona nzambe eza basukanga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene basunga mpe bano mpo ekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwa na balasuka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kano moyenga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ntango mosusu eza su plus lisusu ntango nabandaki mosala aza jeune mama nakomi mokoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elle est randonnée Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela bakuzuluka Amen, maman. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu, hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans.
Ça fait combien de temps ça? Bambou la bonne ça. Oui, bisouté. Bon, vous m'aidez. Ah, les grands ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez Jean Maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour aussi ça kasi. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Lina. Hein? Lina. Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Où me hein? Ah, vous êtes gentil, vous avez bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo, vous êtes sabani ngate Lina. Vous êtes sabani ngate ko Lina. Au bunda père. Hein? Faut nous bunda Lina. Au bunda Lina. Ko bunda tena baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamnene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi, websa nzambe enjwa koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.